Batata, bamama, bandeko waboli, mbote na bino, jambo eno, beto wabu, mbote na ben. Boye malamu na emission na biso tososola. Tososola, ezali moko ya ba emission to programme ya Mayangani na Politique TV. Tososola, ezali présenté epai ya bino Patrick Chimanga, tata ya Mayangani. Mwana ya mama Christine Kalang. Lelo tozali na kokende na kososolisa bino, ntoko sosolisa yo, ntoko misosolisa biso banso. Lolenge sengeli ozwa responsabilité ya bomoi na yo, nto vi na yo. Okoki kobongola, ntoko changer ba circonstance na vite. Zwa responsabilité na yo moko. Okoki kobongola ntoko changer ba saison te. Nto okoki kobongola ntoko changer mo pepete. Kasi okoki kaka kobongola ntoko changer yo moko. Awa ezali na biloko mibale. O nazo kende na koebisa yo, ntoko lakisa yo, ntoko kabola na yo. Oyo esengeli na yo milobelaka ntango nyonso, nto ocha yango na bongo na yo ntango nyonso, oyo ekosunga yo, oyeba na kozwa responsabilité na yo moko. Ya liboso, komi développer yo moko. Nto komisala yo moko nanu liboso ya manso mpamba te. Koyeba bato misusu ezali mayele to intelligence. Kasi komiyeba yo moko ezali bwanya nto sagesse. Mpe kometrize bato misusu ezali force nto makasi. Kasi komi maîtriser yo moko ezali vrai pouvoir nto bokonzi ya solo. Komi développer yo moko ezali très important. Ezali nzela to procédure ya komi sala nto komi créer yo moko. Komi bongisa nto komi préparer yo moko mpona kokokisa ntoko accomplir ba biloko ya motuya mpenza nto ba bonne chose. Mpe ezali kosunga yo okokisa plein potentiel na yo. Kanisa eloko moko. Mokolo nyonso ezali mokolo ya sika ya koyekola eloko ya sika. Mpe komi développer yo moko. Moto nyonso oyo atika koyekola azali moto ya kala. Azali na 20 ans to 80 ans. Mpe moto nyonso oyo azokoba na koyekola azali toujours elenge nto jeune. Azali na 20 ans to 80 ans. Zala patient na yo moko. Ozali kokoma makasi mokolo nyonso. Poids ya mokili oyo ekokoma léger. Mpe okobanda kongenga. Mi développer yo moko nanu liboso ya manso. Mpe ko abandonner te. Ya mibale, kende liboso. Mpamba te, tout bouge. Nto biloko nyonso ezo bouger. Eloko moko te ezo tikala libela. Tozali ko vivre na océan ya ba mouvement. Incroyable changement ekoya na bomoi na yo. Kaka tango oko décider nto ozwi mokano ya kokende liboso. Kanisa eloko moko.
soki okoki kopumbwa te kima, soki okoki kokima te tambola, soki okoki kotambola te nguluma, kasi na nyonso ozali kosala esengeli na yo okoba na kokende liboso. Bomoi nto vi ezali lokola kotambwisa velo, garde balance na yo, kasi koba toujours na kokende liboso. Kanisa eloko moko, moto nyonso azali na sombre passé na ye, moto nyonso azali na pire passé na ye, moto nyonso azali na passé effrayant na ye, kasi passé na yo nto kikala na yo n'est pas égal ya futur na yo. Esengeli o créer nto osala futur na yo. Alors sala yango mokolo nyonso, esengeli omi développer yo moko mpe koba nako kende liboso, koba nako kende liboso. Keep on moving forward. Na banzi ete bososoli nto ososoli yo moto ozali kotala ngai nto kolanda ngai na ngonga oyo. Tosuki awa mpona lelo, pe tokutani mbala ya sima na émission na biso tososola. Merci beaucoup, mpe goodbye.